Mbote mbote bandeko boza bien, biso pe toza bien. Happy Mother Day na ba mama nyonso. Nzamba azala na bino ba mama, nzamba abatela bino. Toye lisusu lelo tosolola mpo na mbongo misolo. Na kati na bamboko tovandi ya libanda to na bamboka na biso kuna. To partager moi lisolo moke na papa Fernand. Mikolo oyo nakangi mingi. Comme ye quand même azana maloba ya bien na kati na ye biso bata makukuma oyo tolobaka l'air moko makambo mosusu tozoloba tozoprononce yango bien te likolo ya nini ya kobegeye eleki mais comme tozi occasion ya kozala na ye mikolo oyo en tout cas nazokanga ye kaka chaque fois bobanda omona ye na kati ya bilili na biso ndenge bozomona ye mikolo oyo. Papa Fernand. Morning. Morning. How you doing? I'm good. I can see. You look good. Oh, thank you. Yeah, Papa Fernand, toye lelo lisusu. Nazala mwa mituna moko amkie, oyo tobisaka biso mingi concernant mbongo. Na masolo tozoyoka ezala na Canada, ezala awa na mboko tovandi États-Unis. Batu mingi bazolela bambongo ya mboko oyo eza mbongo ya kisi. Yango na tosola mwa mkie, yo fungwela biso, to lobela biso mbongo yango ezalaka manque ya gérance na biso moko to eza mbongo ya kisi ndenge bandeko bazoloba ya malobo mboka yo Papa Fernand. Ok, vraiment nzambe apambola yo, apambola pe ba mama nyonso ya mokili mobimba parce lelo eza mokolo na bango. Vraiment boy enjoy na mokolo na lelo. Na tombeli bino pe mokolo malamu pe ba oyo nyonso bazala na ba mama vraiment ba honorer ba mama na bango mikolo na lelo. Yango pe nzambe na biso apambola bino bazo suza kolanda biso. Question yazali kotuna eza makambo moko ezali ya motu ya makasi oyo tozali ko vivre na bamboko tozali. Problème oyo alobi ya bambongo. Mbongo akisi eza te. Ezali mbongo oyo tozali kozwa na mitoki na biso eza kisi te. Mais problème ezalaka nde façon ya ko gérer. Ya ko gérer mwa mbongo wana bakozwa. Nazopesa mwa exemple moke. Yo bafutaka par exemple net $1000. Mais na $1000 wana ozwi ozokende kozwa ndako. Okende kofutelaka ndako wana par exemple ozofuta yango 1800. Ezala ndako ozwi ya nyongo, ezala ndako ya ozwi 1800. Okay, ozwi mutuka, ozwi biloko ya ndako, oko survivre ndenge nini? Omoni teke komona mwana kaka lokola ya kisi. Parce que kofuta mai, kofuta courant, kofuta parce que soko lingo vivre lokola mutu. Il faut au dépenser ya mai, ya courant, ya internet, ya biloko mosusu. Omoni ke eza nango kisi te ezali nde biso moko nde tozali koyeba te. Yango de sengaka ke soki mbongo yo kobanda kozwa ezala osala ka mosala ezala oza na compagnie ozala oza nini yeba ndenge nango ya kopartager oyebi olobi ete oyo ezali ya kolia oyo ezali ya kosala eloko boye ezali ya kosala boye tozomona yango ezala bato lelo oyo ezala bamindele omoni eloko to avant basala bayebisaka baza na budget c'est-à-dire azo tracer budget mais biso totrasaka budget na biso te ezalaka kaka olayeka bolamu ka boye tokeye boye etala baninga bakei biso mpe tokende te makambo wana nde ezotungisa bato makasi parce que bato baza na maîtrise te ya ko gérer muke o bango bazozwa mais soko omoni muke wana ozozwa ozogérer yango malamu oyebi eloko nyonso na ntango na yango ya kokabola olobi te oyo nazwango eza tosala boye oyo osala priorité tosali boye okomona mbongo wana ekovanda nango malamu osali mpe makambo ya bien mais ntango kozala oza na programme te ezaka olali olamuki lelo okei boye obima boye omoni eloko ya kitoko boye osombi otala boye ekozala mwa problème na yango nde esengeli to comprendre nini nango ya kosala ya bandeko eloko Papa Fernand lobi esekisinga makasi parce que makambo wana nazala pe nango nayebi ke biso bamama mingi tozalaka na babitude wana soka tobimi ate eloko moko tozalaki na programme nango te tellement ke omoni yango osepeli nango foka osomba kaka baseri moko ezalaki soki tozobima surtout mpo na bana ngai nazalaki na habitude ya komibosana na mibosana natindaka toujours ka bana ngai liboso soka tobimi bandeko atango nabombaki mbongo okende asala likambo mosusu mais soka namoni kaka biloko ya bana ebetisinga kaka motema foka nazwa yango kaka okomona ya lobi asiliki naoki pete naloba te eza mbongo yango mingi biso bamama tolobaka mbongo eza mbongo na ngai moko surtout soki mpo osalaka oloba ngai soki akosilika na ya silika mbongo mpe naosomba eza nango mbongo na ngai moko mais nazobosana ke lere nazobimisa wana ezokende ezotikala te ezokende bandeko na ngai otikala pamba omwana lelo nakei na sombi
après 2 jours on a bien sombi mais quand na mbongo bafuta ki wana parce bafuta biso chaque jour te bafuta après une semaine bafuta après 2 semaines bafuta après hein bebi ka ndeni ni bakufuta na biso na bamboka ngo ndenge ezalaka bande kozaka lelo kei lobi ozongi ka bongo mko mususu na monika avandi singai alobi na ngai alobi tango munaka tango tokendaka na all match to na ba storm mususu tala mingi ba mindele bazalaka toujours kaka na ba papier maintenant na mona ota mokolo moko te na liste tango mundela zo ke somba biloko azala toujours na liste biloko ke somba wana ayebi ke ndenge za boyi fona somba oyo mais biso tango tokendaka bande ko nanga tokendaka kaka na mutu tozalaka lelo moko te ke tobongisi ke ndenge tozokende ndenge na okende boye na ke somba ou bien liputa te lelo mana osomba kaka nini sapatu esili na bimi tozalaka tokendaka ka bongo leo tokomi kuno komi ka ozwi oyo obosani ke mbongo wana nango wana eza na makambo mingi na sima oyo ezozela ke esala mais ozokende ka ozobimisa ka bongo bandeko biloko wana na kati ya famille na ngai banutumisa biso makasi zaki chaque fois kosala ebanda ozanga te kaka likolo ya mbongo wana pourquoi parce que nga mpe na bandeko komisaki nga mpe nazosala soki oboyi kosomba nga mona osomba mais nazobosana ke lobi makasi oyo naza nango lelo nazala nango lobi te oyo ya mosala to makasi oyo oza nango lelo mama to papa okozala nango lobi te yango wana bandeko na ngai biso bamama tosala keba mpe tosala makasi tolongola mitema wana ya dukuduku ya ozalaka ke soki tobimi toke na bastor tokangaka mitema te nyonso kaka ezo shining toza kaka na posa kaka tozwa mais tozobosana ke mbongo wana ezokende ezotikala te nyonso tozobimisa ezokende yango monaka mbala ebele tobengaka ke bambongo ya mboka oyo eza bambongo ya bakisi bambongo ya mboka oyo eza bambongo moko malamu te. Ok, vraiment makambo lobi eza très utile et très importante. Po orobeka mpona bamama nga mpe azope mpona bapapa bapapa ebele bazalaka ndenge nini avandi mpe bien atie mpe programme akalcule no soki nazwi mbongo boye tokosala boye akalikile mpe malamu wana eza mbongo eza te me mokolo mbongo wana ekomi na maboko na ye akomona ngo ekomi moke akomisaka te oyebise me papa tosala mwa likambo yango ti ndenge olobaki te akomi te mbongo wana eza moke sadi aye kobakisa susu makanisi eza bongo te sadi esengi bandeko na ngai tozalaka nde na mwa maîtrise liboso ya mbongo maîtrise ya ndenge parce que soki oza na mbongo ekotinda kaka no kende sala somba sala boye mais soki oza na maîtrise te ekosila lobi so bande kotuna omoni quelque part ndenge bato balobaka bafingaka bandeko na biso ya bakongo ezalaka mabe te omoni eloko eza nini tout excès nuit mais soki ezali ke mutu ozali kokalcule makambo ozali kodepense selon bamoyen na yo ozali kobomba mpe mpo na lobi eza malamu mingi parce que lobi eza eloko mosusu tozomona lelo awa tozokota na baplace mosusu okoti bona bisika babomba bapapa ya mikolo bapaka oyo ya mikolo wana bato wana bazosouffrir makasi atake leta azosonga bazosouffrir ebele mpona nini parce que ebele babomba te soki obomba eloko te koseke motu so aye kosunga yo te tozotalela bana ke no lobi bana na nga bakosala mwana wana mpe akozala mpe na famille na ye akozala mpe na mobali na ye azala mpe na bana na ye akobanda kotala makambo bana na ye mais biso sikoyo baparent esekende biso nde tobomba tokalcule mpo na lobi na biso ozosala lelo ozozwa kokasi teke kobanda kozwa ngo bongo chaque jour te chance yaka mbala moko makasi esilaka chance yaka presque ka mbala moko soki ye il faut saisir osala mwa eloko mwa makasi otonga ou bien osala eloko osali oinvestir na eloko moko boye lobi ekosunga yo mbongo ya moke ezalaka te okomona boye vandi bozwi $5,000 olobi ezango moke nakosala non esango makanisi okomona ekomiseli eloko makambo ya minene yango wana mbongo ya moke ezalaka te ndeko na ngai ata moto atekaka mai soki kaka bandika mwa calcule moke ngai nazoyeba ntango nazalaki nanu mwa jeune nazokenda na classe ngai azalaki bapesanga mwa mbongo ya moke boye natalaka mpe mwa mbongo eza boye nakei nango nakei nasomi bapake ya babomo papa napesi monaka bo mwa peda mbala moko mone mwa $100 nakei nasomi biloko na ngai ya classe ngai moko na bando kosala yango mais sasi kotanga nakomi mokolo ekomi mwa difficile kosala susu ndenge wana sadi esengi mutu na mutu azala na calcul faut kosalaka makambo tu na calcul kosaka makambo dans le vide te pata biso okoloka eloko ezolobisa bato wana eza bobola te bobola nde eutaka na mutu aza kokalcule te soki moto alingi azala mobola ye moko soki alingi azala moto ya mbongo eza ye moko ifo kokanisa lobi osali ndambo le lobi ndambo mpe mosusu ekozala parce que mituka neti na bango tozali olingi mutuka bakende bapesa mutuka olingi wana okozwa ndako munene olingi bakopesa yo mais siko ofutaka yango
mpe lobby pe ekozala ndenge nini. C'est ça le problème. Il faut tous en maîtrise surtout na ba moyen tozozwa. Mbongo akisi eza te. Eza mbongo mosala na biso tozosala motoki na biso ozwi yango metango yo pe ozwi yango ata eza motoki na yo yeba ndenge ya kolia pe kobomba. Lobby toyebi te ndenge baninga batu ba lobe lobby ezala kaka ya nzambe bande. Okosala ata osali budget osali ndenge nini mais faut sala ke lobby ezaka ya nzambe. Ya nzambe il faut se préparer yango po nzambe nini nzambe ya kosunga yo. Lobby eza ya nzambe bien sûr mais faut préparer. Soko préparer yango te nzamba ya kosala lote soki yo préparer il faut préparer nzamba ko kisa yo préparer wana yango muto ozala te ovando bete lobi za nzambe na kozo mais yebine so lobi ya nzambe yo kozwa te oyebite il faut ka toujours préparer pour na futur na biso futur ya bana tata ko kende boye mwana tikane le loko te bana tikane bazo telengana ce n'est pas bien c'est ngel pe yo pe obongisa pour na lobi na yo ya bandeko ngala sala kana nursing home na mona ka différence ya bato yo oyo babandai kobomba na bato babandai kobomba te. Okomona bato oyo babandai kobomba soki ti ba chambre na bango ndeko na ngai foka osepela. Bazana ba drap bien, ba biloko na bango kolia ezanga te, ozomona kaki baza bien, bazo vivre vraiment bien. Mais bato oyo babomba te wana ezala ba soda parce que tobola mingi ke ba soda ya Amérique bazala vraiment likolo bafutaka bango bien makambo ezala bien. Bandeko kota na ba chambre na bango, omoni ba drap oyo ezala ka la soki le simbi boye ozo lenga osimbi boye surtout basera malili badra nzala so simbi boye ozo lengi saona nzoto ndezala nango ezopesa ba tic 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 epesa ba jet de lumière quoi ndebazala na bango na mbe ndebazala nango na nini na mbeto okomona badana bilamba de jeu pasuka mais muto zala ki soda et mon enfant na vandi bon nazo mitona ba misusu kutu ba bilamba komi so komi munene bilamba komi mikuse et ko kayeli susute pourquoi parce que abomba te mona tuna bango mona tuna bi meye bondeni ba bien ya bano bomba te mais yaonde komi si bongo ba quand même ba bombaka ozomona bango ndenge ba bombaka talaka ndenge bazali pas to betaka masolo pele mo vandi pe bozo solo la toza bato omona ke esala nga biloko ande lobela nga mingi yango na bandeko lero tozwa liboso na bino boye tozolobela pona likambo kobomba ezoloba teke biso nde toyebi kobomba tozonga tomilakisa te bandeko na nga napesi bino exemple na ngai oyo na biso bino ki tobandaki kobunda na mingi tobandaki kobenda na mingi na papa Fernand likolo kaka ya ba dépense mais banda natikala mpe koyebisa ye te mokolo moko boye nga moka navanda kaka ere navandi natali mpe na banda kosala ba dépense yango na bana nga bime oyo vraiment ezoleka mpe mingi ozomona ke lere moko osimbi no mwa mbongo mo boye mais ere moko etala boye otikali vie nga lobi te nakocontinue boye te makasi nzoto ezosila pe mosala yango mpe nazoka kosala yango lisusu vraiment bien na bandosala yango basérie na yaka nazalaka na ba 30 ans ba 29 ans te yako mosala quand même mwa ndenge mosusu nga abi te ere nazwaka mwa décision nga moko nalobi te nga abi makambo ya dépense en tout cas nanga nazala susu na bandosala avant te nadimina ba dépense na ngai bandeko depuis nazwa nini mayele wana mpe nakoma kosala ndenge ya banda olobela ngai mpo na kodiminuer banini ba dépense esunga ngai en tout cas esalaki topusana quand même mwa ndambo namona na biso basi tozala na tolingaka mingi babijou babiloko moko boya minene baposa nyonso wana ezalaka nango mpasi naza mpe mwasi mais nalongola yango na efasa yango na kati ya motu na ngai na bando oloba ngai alobi te olie nazwa oyo vomi ku nasala nano oyo boye soki oyo nakokisi oyo na nsima nango babijou wana ekoyaka nango kaka mpasi babijou ekosalaka nango na wenze te babanda na bango soki akoteka yango to basaki oyo ya lix wana na bamarché ekosalaka te ekozalaka toujours mais priorité na ngai ezalaki ekomaki tobongisa nanu vie na biso ya lobi ezala malamu ke nazala lelo boye na basaki ya cher na bachanete minene na kingo mais lobi nakende on se retrouve ndenge bakoko tomonaka na kati ya ba nursing home bazokoma bakomolela baza na babiloko mo boye soteleka bavie na bango ozondima teke moto oyo ntango azalaka jeune azalaka na mbongo to moto ntango azalaka jeune azalaka na mosala bien yango wana omoni bandeko toyaki topartage na bino mwa lisolo oyo mwa mokie yango nde eloko olobi vraiment eza moto ya mingi baninga yango tozomona neti lelo baza na bamboka na biso ya africain oza na bamusicien oza na baartiste comédien oza na bato mwa mpe ebele mais bato wana bandeko lelo tozoloba oyo obie kala wana babanda kosala bazozwa mbongo mais mbongo na bango baebele babomba te ebele bazalaka azwi ali ayebi ke lusu akosala lisusu
mais okomona soki maladie kweli ye ou bien problème ye lié allez comme cotisation et comme l'état azoccupé te non l'état occupé ndenge nini parce que tant yo bande ko sala bande ko sala bande pesa ta l'état $1 te mais lelo soko mone na nini ozokende ko bomba ta na l'état wana po l'état pas sala pe ba kesi oyo ko bomba ozokende zo bomba obe tango sala ka musala te ba moko tozali ozosala musala za pe na mwa parti moko ba bomba ka mwa mbongo pona lobby omona ke lobby ekosunga yo mais soki kaka obombaki te okobaka tozomona même ba Nigeria tomotala bango na ba télévision otali a Nigeria nazalaka danse bazosebela azala mbongo mais abandi kobela boye bakoye ba SOS ote bazosenga mwa ba moyen bato basunga mpona nini parce que baza na esprit ya kobomba te faut kobomba oza artiste baolia mbongo nguba nguba c'est-à-dire azolia na azoyeba te lobby oza artiste oza musicien oza pasteur oza nani place yo ozali zala na esprit ya osali obombi mwa ndambo osali bande neti na biso ezaka ere moko boye na compte nanga eza ata na $1 te ewuti bongo na ndenge nini ere nazwi nalobi soki navandisi yango vraiment ekosela na eloko moko boye ya ntina te vomie nasomba ata mwa eloko moko boye kamwa eloko moko boye eloko wana etikala lobi ekokosunga nga ata soki nateki yango ozomona eza calcule ya motu mais yo olingi bongo te olingi ozala na baveste ya cher olingi ozala basapato ya cher olingi ozala na bavoiture ya cher mon frère après 5 ans voiture osombi ya sika après 5 ans omona yango ekomi ya kala c'est-à-dire omoni kutu yo moko kutu okomi obaye bijou osomaki ya or yo olobi te bijou elobi na koteka yango ya or olati yango yo moko omona okomi obaye bisu bijou wana omona bovalere nango eza susu te mais soki obombaki sete na bandako baimmobilier surtout osombaki mwa ndako na yo obongisaki yango ndako wana evandi omona ke ata ekiti valere ekita moke mais ekozala na avantage kaka surtout ndako eza vraiment bien makasi surtout mpo na bana na biso ya bandeko surtout mpo na bandako ya inachevé soki occasion emonani bandeko eza bien makasi yango wana bandeko na biso tobombaka ntango ozobomba mwa mike eloko ya bongo emonani ozwi yango kobanga te soki ozwi yango bobandi obongisa yango malembe après 2 ans après 3 ans omona eloko wana ekobotelo makambo moko ya malamu na kati ya famille na yo vraiment eloko alobi eza motuya eza na bamakambo ebele eza na baplace ebele batekaka bandako soit l'état aza na bandako oyo azoyepa bato te yango bapris ase eza na bandako mosusu oyo ezalaka bato babandone na bamboka presque nyonso ya mokili ezalaka kaka okoluka mwa eloko wana na prix moko ya se soki oza na mbongo ya makasi te ozwi na vandisa yango moke kaka $100 ozwi okei osali mwa eloko oza te ote ngai fo kaka nazwa ebele tozwa ndako moko ya monene oza na kapasité wana te mbongo wana ekobaka mbongo ya kisi soit tokobanda kosala misala ebele misala wana ya mbrie yo ebelisi yo mutu oye kobungisa vie na yo avant pamba mpo nini parce que okoti banyongo ebele osali bamakambo ebele yango esengaka mutu aza toujours na calcule na mutu na ye na makambo azosala ozwa eloko ekoki na mongongo na yo koluka eloko eleki na mongongo na yo te soko banda kozwa makambo oyo nyonso eza na ekoki na mongongo na yo omona vie na yo kozala très bien kotala baninga te mitala nano yo moko ndenge ozokende yango wana kotala baninga ezalaka kotala baninga na mabe te tala baninga na malamu bango basala eloko ya malamu bonga mpe nalanda malamu wana ezalaka bien mais kotala moninga azotala yo motema tukuduku te tala sombi ndako ya monene me yo oyebi moyen aza nango te otala sombi mutuka monene oyebi moyen na ye te tala na eloko oyo ezali kokoka mpe na oyo ya yo soki bosali yango bongo me bien aime nayebi ke ekozala malamu mingi na vie na biso tozala na kimia ozokomprendre bokozala na kimia parce par exemple eza ebele ya kopesa bino me ngongo eza te mais fo makambo nyonso esengi zala eloko motu esalaka okalkulaka bose concerte tozala mwa mbongo boye tokosala yango eloko nini neti oyo boye tokokosala nini boye tokokoteka nini tokokosomba nini ezalaka bongo bokomona bokende na harmonie bamakambo tu ekozala très bien nzambe mpe akokota na kati na yango bokomona vie na bino ekozala très bien ata boza na bino bamoyen ebele te ebanda kovivre tellement na kimia moko akosakana te parce que boza na calcul boza na babudget boza kotrace boza na baprogramme bozali kosala omona bongo ekozala bien mais soki kaka yo olingi kaka ebimi lelo teka ebimi lelo wana nzambe akokomela yo motu mosusu okoma nzambe ayebi yo te ya bandeko ndenge papa Fernand alobi makambo ebele akoloba ezali
mais tant eza te parce que bavideo ya milai bobanda otala yango malamu te. Mais nzambe azala na bino soki nzambe azongi te tokutana mokolo mosusu. Bosabone, bolike, bopartage pe mpona nini te. Ya malobo mboka papa Fernand osukisa. Vraiment merci beaucoup na boyo so batali biso kaka nde mama alobi bosabone botika te kolike pe kopartage kozala malamu mingi yango nazali kokende na mawa nyonso kopesa bacondoléance anga mingi pa oncle na ngai Bonnard Kabasel oyo akufeli tantine na biso mama Annie Kalala. Vraiment nzambe na mawa a kotela mitema na bango a consoler libota nyonso mobimba ba leki na ngai ba cousin na ba cousine na ngai Eli Sarah Aaron et autres. Vraiment nzambe na biso asimba mitema na bino avandisa yango kimia. Sorry for your loss, oncle. Nayebi ke eza esala pasi na oyo ekomeli yo. Courage vraiment, oncle na ngai. Courage, courage. Nzambe azala na yo. Nzambe apesa yo makasi. Eza nzela na biso nyonso. Nzambe azala na yo ka papa. Vraiment, rip vraiment, le thème molimo na yo vanda na kimi bisika ekei na kombo na Yesu.